clévette ezoponate ozala mukuse ozala mulai okozwa clévette kambu ya arrestation esuka te na Vital Kamerhe mais sikoyo tokoti na épisode deuxième épisode bakuti dollar to na banque centrale eza na to ya 92 000 francs congolais sikoyo nani oyo azopesa bakambiste kamikazi kamiliste bachange na to ya 195 000 francs congolais. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Voilà, Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakutila par rapport à l'Évangile. Kita mata mafuta et Mathilde Kolo Fatime nalingi lelo show dangu yo okolobate ngapena kolobate IDPS viva parti ya peuple congolais viva base ya président de la République démocratique du Congo, Fatih Béton, viva! Vice-président de la République, Fatih Béton, pique rouge. Babangia, Bandundu, Bakongo, Mwanda, Matadi Boma, Ebwenge. Mais ici ça va, là-bas KO. Mais Kanambe Hippolyte, Kazembere, bientôt à Kozala, arrêtez. Doyebisi, Donatien, Abel Cholé, Alekana Média, à ça la déclaration. Alobaki, Makamouya, arrestation. Et sous-caté na Vital Kamerhe. Mais si quand on continue épisode, deuxième épisode, opération Mukamate wa Mukamate. Clévette. Et ça la kamusala mingi. Na mécanique. Clévette. Siko Clévette et zoponate. Ozala mukuse, ozala mulai, okozwa Clévette. Mwana mama mais bana poto partout, nde balinga mwana mama. Surtout tom bosom saka amela saka nesengo. Mwana mama. Mambu maso. Mais Fatih Kembo na Yahweh. Alléluia. Amen. Baza kolela. Moi si il y a Delphin Kaïm. Deux fois. Azala qui convoqué. La justice militaire. Mais moi si on a ayete. Atindi ba avocat na ye. Balobi suspecté si mort. Ya Kaïmbi Delphin. Makambu ekobima ebele. Makambu ezoya. Na sengi na mokonzi ya mboka asala rapidement. Ba prison préfabriquée. Ba tuwa kangama en désordre. Deyo gracias sur Mutombo. Gouverneur de la Banque centrale. Mais Deyo gracias mandat d'arrêt provisoire.
Inspecteur général de la finance, bakei na banque centrale, basali recherche, bakuti dollar, to, na banque centrale, et ça na to ya 92 000 francs congolais. Si ko nani oyo, azo pesa bakambiste kamikaze, kabiliste, va changer na to, ya 195 000 francs congolais. Sikoyo makambu tuwana eza na mutu ya gouverneur ya banque centrale. Sikoyo ba agent ya ANER kobanda lelo bakotambola na banzela changer tout kala mingi te akozonga na to ya 92 000 francs congolais. Fatibe yebisaki bango IDPS abundaki na kwanga te, abundaka instaurer véritable état de droit, état de droit vivant, état de droit oye, peuple congolais vivant, mwana mama Mambu Masso Belé, ancien ministre ya finance na kombo ya Henri Yav. Lobby j'ai dit Henri Yav aza interpellé na cour d'appel parquet général Gombe Kinshasa. Siko papa Pierrot Bakenge Vita oya kondanaka Vital Kamerhe Lwaka mingi muibi. Mwana mama, mwana noko, sikoyo Henri Yav, ancien ministre ya finance. Tangu akokende lobby le 13, parce que Chadari levé Covid-19, azalaka numéro 13, na élection. Siko lobby chez du choc. Est-ce que Henri Yav akozonga ndaku point d'interrogation? Siko lobby akozwa mukama ba inspecteur général ya finance amené ba enquête abimisi 1326 ba société ba entreprise oye futaka te taxe ya l'état et ça li 100%. 80% ezali batu ya FCC bakabiliste bafutaka douane te au impôt bafutaka te. En plus 80% ezali ba individu futaka te taxe ya l'état. Bango nde bakopéraka na ba indo pakistanais na ba expatrié bomonaki ba chinois ba libanais ba indien osimbi ye abengi général. Siko tout le conteneur oyo eyaka ezalaka ba indien bakopéré na ba indien mbongo ende kota na trésor public ekotaka na poche ya ba individu. Chaque année Congo ende kobungisa 5 milliards dollars américains. Trésor public mbongo et kotakate. Bomona ki luzolo bambi. Asalaka banquette wana. Lokola Kanambe Kazemere Hippolyte a une mission pour balkaniser la RDC. Moyen makambo wana à côté yango ezati. Siko Fati Beton a une sagesse historique. A une bonne nzambe. Bona kokanga bato tout ba piller. Parce que justice n'est pas la moussa. Fati a aucun côté. Ça dit justice. C'est comme un collègue. Pourquoi? Ministre des droits humains. Des droits humains. Détournement. 54 millions de francs congolais. Et ça là qui mbongo ya paiement. Il y a un agent naé. Azumbongo tout atie nali benga. Lobby ba inspecteur général des finances. IDPS vivant. Oyo azali impliqué
na mbongo ya l'État arozwa mukama mukamata batravailler tout bazwi baélément nécessaire bapesi yango na bainspecteur général ya finance ancien DG ya DGI Dieu local du Moga yende a dévoilé et pas il y a la justice alobi mbongo oyo ekotaka na 2015 ezalaki ba opérateur économique société na kombo ya Mutanda Mani na Lubumbashi batindaka 100 millions dollars américains na année ya 2015 siko ekotaka na banque centrale mutu aliembongo wana Deyo Mutombo aza na ba problème sérieux parce que bakouti na kati ya banque centrale il y a beaucoup de détournements sikoyo nde baza boye baolela lobi na kingakati réunion et toki pourquoi sur interpellation il y avait Covid-19 le vrai coronavirus na kombo ya Shadari Yashada de boy ba problème bima na malé parce que Yashada porté disparaît mwana mama semaine oyo état d'urgence na maye siko Fatou Bensouda oya CPI azalaki na réunion na Washington na ba décider ya monde wana makambu ya RDC sikoyo le 15 août si le 25 août boromona Fatou Bensouda oya CPI akoya awa na ville ya Kinshasa Fatou Bensouda asalaki point de presse soki bafongoli état d'urgence na Zupepo ya CPI akotravaille na baagent ya FBI sikoyo via Covid-19 Shadari porté disparu sikoyo 7 généraux oyo basalaka massacre ya commune ya Nganza Katoka 1 2 3 na Chimbulu na Kabeyaka Mwanga na Mbujimayi bango tout basa déjà arrêté na Chikapa na Dibumba Dibaya basa déjà arrêté basa na Ndolo parce que opération oyo ekozala mawate ozala nani okozwa mukama te bakomi kobanga bamoni ke oui makambo ekomi bango en désordre lobi Eberan Lokolongele directeur intérimaire ya mukonzi ya mboka Fachi Beton lobi ayambi délégation ya ba investisseur allemand baye awa na Kinshasa bako investir na tous les secteurs ya gouvernement les longs de délégation émissaire ya Angela Merkel ya allemand azali ministre des affaires étrangères allemand na kombo ya Nocturne akoma awa lelo akutani awa baokende inde na matadi parce que source baye pona un projet ya chemin de fer ekolinga Congo mobimba deuxième projet ya Inga 3 tous les provinces ekozwa minga ya Esengo troisième bakokutana les officiers généraux militaires il y a FARDC quatrième coopération bilatérale RDC na Allemagne
en 2019 chef de l'état Fati la lumière Kembona Yahweh. Alléluia. Amen. Asalaka diplomatie grâce à Fati Beton. Namboka ya allemand. Mais le oyo et fouti, il y a beaucoup d'inversés. Inversés. Le moni batu ya Kabila pas comprendre. Na sengi na bino congolais. Lisu likolo ya li. Lisu. Ko sedete. Ko bandalelo opération contrôler camion à fumer. Ba komi kokima. Ba moni que mukamate na mukamate. Moyen obima. Exacté. Mobilisez-vous encore. Lisu likolo ya li. Lisu. Tribalisme ezalate. Mututu azali Congo Congolais. Toboy tribalisme. Azali bana ya mère moko, père moko. Bongote. Dans la maman Denise Nyakero Tshisekedi. Azala Kilobi. Na famille il y a des jumeaux. Alexis Mboui. Na Kabanga. Bapesi maman Kit Aboyi. Maman Avandi na se. Maman Leli. Alakisi qui azali vrai Congo Congolais. Mais yo au sala nini pour na Congo Congolais. On a essayé de boy. On peut sa confiance na mona ya mboka na kombo ya Fati Beton. Oh cette semaine oyo bazo désarmé semaine oyo. Boyebi unité n'importe ya Kanambe Kazembere Hippolyte. Appelé Simba, il y a Numbiton, général. Et ça qui na Lubumba, Lubashi. Jusqu'à cette semaine, Bazo désarmé Bango tout. Parce que John Noum est cherché par les Américains, dossier iranien, même ancien gouverneur, Yakatanga, Nakombo. Il y a Moïse Katoum. Problème, il y a Iran. Avion wana. Au Somba Ango, Nambongo, Nini. Parce qu'il y a coupe, il y a Ligue des Champions. Et ça a 1 500 000 $ en main. Sukoyo, avion wana et Soumamawa. Parce que l'Iran, il y a Chikolobwe. Il y a Katanga. Ouais, c'est la guerre froide. Dans le monde mobimba, les États-Unis en colère. Au Bandalelo, comme à Kalamingité, dans la zone anglophone. C'est comme maître Niger, Jean-Marc, Kabundi à Kabundi, 520 gigas, x2, et ça livre 1400 gigas. À Betaki Gazon, na Janine, Mabou, Mabouna, Moukolona Kobima, Moi. Et au sein de l'île, il était l'ami, mon maman, c'est comme maître nageur. Alors, qui peut qu'on a maintenant, j'ai bandit. Moi, Babima, fort de ces bétons, à neutraliser le lobby. 40 rebelles ougandais. Il y a président Yoweri Kaguta Museveni. En tout cas, pratiquement, Aoumela. Viva! Osimbi Fati, Osimbi peuple Congo, Congolais. Osimbi Fati, Osimbi peuple africain, Mokili Mobi, Mobiba. Élection et ressalama, oui. Avec élection, donc recensement. Dans tous les tandis, il y a RDC, lobby en bien. Société Semlex. Oh, il y a fabrication, c'est bon. Passeport biométrique. Et que ça, awa. Na hôtel, des monnaies, na Katiakita, mais côté comme on a pris assez. Congolais, tout a reçu passer, c'est bon. L'élection en 2023, oui, c'est l'élection au Congolais. Parce que sans magistrat, Fati Beton, est-ce que déjà va tout roi élection et ça la mawa parce que Mbok est changé. Je vous assure, vous, la population congolaise, mobilisez-vous encore et prenez-vous en charge. Liste du Congolais,
lelo awa mokonzi ya mboka akoza lelo awa na place ya triomphale na musée national. Pourquoi Kabila Kanambe atongeli ba congolais musée siko ba œuvre d'art oyo tout ezali spiritualité ya RDC aucun ya roi Zingakufu ekola awa o minu ya Emery Patrice bana na biso to sumsa histoire le moni Fati Beton alors il faut Belgique basta na RDC on a pas na biso to la histoire siko ba ke mutu a colonisé Congo ezali Belgique IDPS vivant lobby sondage FARDC comme 8e armée puissance en Afrique. Bientôt, donc au son de la place Nabiso, il y a 3e armée en Afrique. N'importe qui a sailli. Et Kosonga, les Américains, Balobi Congo est un pays intouchable. Ce qu'on le veut Covid, mais Chadari, Toboyi Makambu, Bima Namale, Bima Te, Bakangayo qui ne sait pas, est-ce que Janine Mabouda, le jour Namoka France, Kuna a joué diplomatie, il y a un individu, Kabila, mais Azouaki à peine. Président Macron Emmanuel, Yemoko 30 ans, moi aussi à 85 ans. Le niveau de la France a vu appel et pas président américain. Alors oui, attention, Congo Zali pays Nanga Ikinda. Le monsieur Kabila, recherchez pourquoi. Ateki Iranium Anderson, arrêtez Kalamingité. Oh, Makamou a sécurisé nous. Namaye, il n'y a pas de désaccord. Exacté entre Satana, Lucifer, Namon et Nzambe, Fatime, et là qui négociation pour discuter. Mais yo au précipité, opération pourquoi? On est sur le bois, semaine et semaine il y a événement. Le camp des États-Unis a banni coopération militaire, sécurité. Les généraux FARDC par sa formation na mboka ya bamé américain okoloba anglais français na sima bongo te lobi Kalev Mutombo aleli na munoko ya mboka tango moni balongoli Kalev basoda bayebi ke ce pays ezoya awa na Kinshasa balongoli 30 membres ya sécurité atikali motopa omoni Chadari Kobanga été minu yantaba moyen soit alongo membre ANR atikali motopa on a reçu qui ça Gilbert Kakonde Konde va Gilbert patron ya intérieur Aozelaye na Lubumba pour président 10e session permanente mixte défense et sécurité conflit frontalier Zambie RDC Makambu ya Zambie c'est clair ezali Tanganyika na Katanga gouverneur Kuna na Zoé Kanambe Kazembe complicité avec les pays voisins. Président John Magufuli, Tanzanien. Président Yoweri Kaguta Museveni. Président Paul Kagame Kigali. Na Burundi, Bujumbura tout. Les Américains vont déployer 54 drones sophistiqués dans tous les frontières. Il y a RDC. Tous les mouvements suspectés. Il y a des chebabs somaliens. Tous arrêtés. Comment que les Maïmaï autodéfense, des Rwanero, des Nyamulenge, pour renforcer Kodeko et tout, pour la balkanisation forcée. Mais, Bakangi Bango, 600 personnes. Basa déjà dans Boloko. Le monde est du Congo. Et comme il pays puissance. Moi aussi, Bango, et ça, c'est quoi yo?
likambo ya Zambie eza nko comment que ministre de centralisation monsieur Robert Azarias aucune déclaration pour la makambo ya RDC domoni aza Rwandais azali chef ya ba tout power awanaki Tchassa to diriger mboka oyo ti mukolo Yesu akosala nini ba soldats zambiens baza toujours na sol ya RDC na montagne de Kipindi 300 km à 500 km ba soldats zambiens babima na male lokola Kakon de Chibert affaire coutumier lokola avion à quelle machine à quel mettre fin Zambie zonga na sa Congolais zonga na Congo na yo ya kitoko mboka eko changer les cambistes kamikazes kabilistes to échanger na liba ekaka tuna na kati amoni que oui opération ba ebandi Deo Gracias Mutombo Deo Gracias mandat d'arrêt provisoire détournement ebelé yenda pesa ba cambiste mbongo ba pesa congolais kanda na Sabena na les châteaux 4h à 3h du matin Bakech Raymond Omatete Debono quartier 1 7e mairie rond-point Ngaba biso miyake nabino toi service de renseignement il y a peuple congolais de 3h à 4h du matin des milliards de francs congolais pour donner les kamikazes cambistes pour nevrer la population congolaise siko dollar oyo ezali jeune bango koluka guerre siko Fati Beton azo changer conseil administration na banque centrale siko dollar oyo papa politique économique papa ni na monde encore ebwenge bana batatu bana bamamu betwa boué katanga jambo merci lobby 4h15 merci vraiment à vous vraiment na ba auto ndangai passe na niveau ya libanda ba diaspora unité au sein ya mboka division ezala bisote bomoko autour ya pays bomoko autour ya Fachi Kanambe porté disparu Chadari porté disparu pourquoi le 15 au 25 août délégation à ces pays on a quitté ça opération Mkamati nde bazawana baleli yebike il y a beaucoup de détournements chacun 1 milliard chacun 3 milliards mbongo tout et ressources dans le trésor public Lwakaningi les caméras vitales mobali ya Chanti liberté provisoire et ça TP et Rosala à Rosala 20 ans à Robimana âge il y a 82 ans si mikolo Yesu à Rosala nini bonde mingi na Roger Luma molobeli ya Fati Beton na niveau ya Paris na bo sanité mbemba de Paris yo yavu na Paris benganga indi gouvernement moi mikolo délé Edisoni mobali ya Mama Paulina na mboka ya ba américain Jonas peut toujours na États-Unis mami bakatu mama nana mama mimi mama Tilombo 4500 giga na niveau de France vous allez vraiment ebele vraiment kolo à Batelibino level ngai David matumo na vraiment kolo vraiment à Batelibino papa Victor na Canada na bo sanité Patrick toujours bon encore vraiment Kabamba vraiment Kolo Batelibino mon numéro plus 243 96 360 50 14 WhatsApp plus 243 97 360 50 14 Bomoko Bolingo merci vraiment au revoir à bientôt. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele,
les défenseurs du bien. Bote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakuitila par rapport à Évangile.